Canal Congo TV, on a Canal Congo TV, la biso esengeli toswana yango soin totika ndeko swana ekobunda kowelawela eza na ntina te nzambe wa bolingo tofukameli yo totie elikya kokosala mpona kongo tokotala lipande ya molimo epai ya satana mabolongo na se. Boza ebele toza fier ya koyeba que boza kolanda biso. Merci na bino nyonso pe boye malamu na oya bino émission Congo na biso. Congo na biso ezali émission oyo esololaka maema so matali Congo démocratique. Image nini tozali koteka ya République démocratique du Congo, nini tozali kolakisa na bana na biso na bilenge na batata na ba maman po ete Congo RDC ezala mboka monene ndenge ezali pe eyeba lisusu kotelema na kati ya continent ya Afrika pe na mikili mobimba. Pona yango lelo tokoyamba mwana mboka Georges Milumbu elongo na yende tokobeta masolo ya oyo etali penza système éducatif na biso pe capital humain oyo République démocratique du Congo ezali na yango posa pona koluka mbongwana pe kotombola République démocratique du Congo, Mabele Kitoko, Bakoko Batike la biso. Encore une fois, bienvenue à tous. Moi, mboka Georges Milumbu Mbote Nayo. Mbote Lego Junior. Ozali moko ya bayi congolais, oyo basali pena ba organismes internationaux. Ozali bongo pe expert de balobaka na kutali français na maitali éducation. Toningi to solo na yo penza pe oyebisa na balandi ya radio télévision nationale congolaise RTNC 3 nini autre ko simba na Itali système éducatif o ezali na mboka na biso lelo pe capital humain o tongo pourquoi ozali ko belela ndenge nini otalaka na lisu na yo ya moto ya yekoli mingi makambo ya etelo moto ya yebi yango système éducatif na biso lolenge bana na biso ba kotanga lolenge ba congolais ba kotanga ko banda na école maternelle ti ko kenda na université constat na yo ezali ndenge nini? Oui, constat eza oyo tosalaki o tobengaka diagnostic tosalaki na 2010 na 2011 toye ko proposer en termes de solutions par rapport à ba problème to monaki dans le système éducatif congolais. Disons, le système éducatif congolais, ils ont formé tout oyo, ils ont formé des chômeurs. S'il faut que soit très clair. Au Moni, par exemple, l'année passée, tu as sur le marché d'emploi plus ou moins 150 000 diplômés. Bakendaki wapi. Alors, tant que bakendaki bisikate, ils ont le gouvernement en tant que pays, hein, et ça là autobenga manque à gagner. Ceux qui batunyo sowana 150 000 basali, exemple mpako ilingaki parce que ceux qui au sali na ONG internationale bakataka 30% ya salaire ya moto ekoti na trésor na ba INSS na ba service kili. Au monde tant ba jeune belé ba osala te, ça dit que l'état peut azozanga. Donc moi ba jeune on ba futa ba taxe ba impôt ezate. Donc au monde déjà que nde o tozolo ba capital mais batu oyo bazo sala que mboka ezala na makoki et se développer et transformer ba ressources naye en richesse batu ebele wana nde tozangi tozaka na batu mukie okomona tango alobi taux de chômage est à 85%. C'est-à-dire que plus ou moins 15% wana nde bazana moi misala et na 15% wana
ebele baza na fonction publique mokende baza na ba structure disons internationale. Donc batwana bazangi misala ndenge yo kanisi ezali po ete système éducatif na biso eza kopesa bango makoki te ya kokela ba misala. Effectivement soki otali contenu ya ba programme tangu secondaire tina université tozo former batu oyo bazo lota libanda ya mboka pa mutu oyo ayebi Congo pour que epesa ye et révolutionner ye aluka solution ya Congo na Congo. Donc nde décalage wana ya contenu ya programme na réalité congolaise ezo sala que tozo former batu pa batu oyo po bazala basali ya Congo ende ezo sala que Congo ezo zanga batu réellement oyo bakoki ko s'occuper na richesse na omoni lelo soki bafongoli nini société ya transport ba jeune belé bakokende ko postuler bakozwa pe bakozala ba chauffeur omoni que sur na domaine wana toza na bilenge belé baza ba chauffeur donc capital yeme ba chauffeur bazali mais soki lelo to lobby minéré songolo ebimi disons plateau de Bateke ezana espace ya mabele munene mais okokuta nzale ezali soki oke na par exemple na espace Grand Kasai okuta ke taux ya malnutrition ezana 60% mais na moyenne ya mboka ezana 42%. C'est-à-dire que tozanga bato oyo motema na bango eza na mabele pour que to lona bilona ebele pour makambo ya nzala esila. Mais biso nyonso tozo kanisaka que ndenge régime échangé et les années de régime ekokabula bomengo na mabota nyonso. Or système éducatif il fallait déjà tango oza gradué yomoko déjà au misali au komi patron ya yomoko au créer pe misala ya batumusu wana bazolo tape ko koma ba patron bango moko. Na lanjola bokebi nyonso mwana mboka na Georges Milumbu esengeli tango komi déjà universitaire aujourd'hui diplôme de université oye bakokela yomoko ezali mosala aux entrepreneurs on est pas kotali yali financer donc obandi eloko wana nde zangi na système éducatif na biso boye ndenge nini ko sala pona kokotisa yango mais na monaka neti na agronomie soko sali agronomie to po sali ba science mususu na université okoki no po comme entrepreneur. Bon soki otali programme ya agronomie ya lelo ozo former ba ingénieur agronome bazo na ba université eza programme oyo ezo lotisa ba agronome na biso na mabele ya libanda. Des problèmes pour que agronome wana sisi na université na biso wasa la vrai agronome pour na trouver ba solution na mabele na biso il faut ça la ba formation miso sa mikuse na ko pesa ndakisanga nazo sala bilanga na plateau Bateke to sala hectare moko tozolona 20,000 pieds ya nana bato bazo sali sa biso eza ba ingénieur ya ba université na biso te eza ba jeune o basali ba formation mikuse nde bazo sala ba exploit na ba domaine wana baza na pratique makasi voilà esika biso to proposer réforme ya to proposer yango depuis 2010 ba actualiser yango tozo proposer ba réforme ya système éducatif na biso pour que contenu ezala adapté soki okelelo na au système par exemple secondaire section littéraire section biochimie bato basilisi lelo na masimanimba math physique basilisi na ba domaine wana baza ba jeune à 18 ans 19 ans bakosala nini bango nyonso bazolota soki ba labo eza na ville donc c'est à dire que tozo préparer bango balungwa basimanimba baya na Kinshasa et c'est na Kinshasa ba laboratoire eza belé pourquoi ne pas créer contenu oyo ko lotisa bana mboka na bango wana ba développer yango nde ozomona la différence ya programme scolaire na biso na ba pays anglophone et c'est là que mutu nyonso soki azui congé vacances na ake na mboka na bango mais biso na système francophone ozui congé ozokende poto omoni déjà système éducatif yango wana mibale nde sola ke ngai nakozala na ndako donc mutu asisi na système anglophone aza na ndako na village na ye
sikoyo soki bino nyonso boza na bandako na village na bino projet ya développement ngo wana soki pont ekatani boko kanisa ndeni boko bongisa mais tangu bino nyonso bozolota kaka kosomba billet ambassade Schengen pas OK poto wana eza système éducatif na biso ezosala ke tozozanga un bon capital humain o ezo lota développement ya Congo tozolota koma kozwa na Congo donc Congo eza neti toza na bilanga toya ko bilanga pe boyeka ko buka pour que bokende koteka bisika mususu donc système éducatif na biso yango wana et là ezo banda depuis bandako parce que éducation eza instruction te éducation eza processus ou ezo banda depuis famille depuis libumu ya maman c'est pourquoi biso na ba réforme wana to proposer que il faut qu'on réformer la petite enfance contenu nango depuis bandako qu'est-ce que ba maman bazo sala bama donc mabota ezo sala na bana na bango pour que to créer rupture na culture colonialiste c'est possible ce qui totali contenu to proposer qui na tozobenga éveil et stimulation de la petite enfance. Éveil de la stimulation de petite enfance. Oui. Wana na proposé qui document wana avec appui à UNICEF comme consultant. En tant que Congolais, j'ai pensé qu'il faut ça et tout ça eza à la disposition du ministère et sur les autres traités dans l'éducation, santé, éducation, enseignement supérieur universitaire, affaires sociales, bangon so bazana na politique wana. Et puis réforme ya programme ya maternelle primaire, secondaire, tina, université. Secondaire, ezo lotisa biso libanda. Ndenge to salaki ba recherche, même le professeur Kambaye Boachi a salaki ba recherche et là qui que sur 100% il y a programme par exemple à histoire, 75% est à histoire européenne. C'est pourquoi yonangai to sala ba kombo ya Junior, Georges, hein, Fouché, disons Félix. Tu vois? Parce que histoire tozotanga na première année jusqu'en 5e année des périodes sensibles à mutuazo créer modèle na ya ko imiter nani siko bazote ya biso ba leader c'est comme aux bana biso que même le système éducatif na biso moi colonisation ils ont muké na kati eza nano c'est pas que eza muké ndena lobaka ndenge Lumumba asalaki abundaki pour l'indépendance politique. Na monde actuel, tout ça, à l'ère de l'économie des connaissances. À l'ère de l'économie des connaissances, nous avons besoin de l'indépendance de la connaissance aussi. Tout ce qui est la maille les abattu. Comme on dit, caméra et biso. Nani a créé yango. Biso même à limite tozo kokako. Disons qu'on révolutionner en côté. Biso ba Congolais, ba noirs de manière générale, tous ont créé le côté. C'est pourquoi tous ont obligé qu'on la dominer. Or, tous ont la potentialité, bana bazo yekola, ceux qui ont na primaire. Les méthodes d'enseignement à primaire, ezo maintenir biso na système ya koyeba ko mémoriser na ko réciter. Mais réforme on na proposer na baninga eza ko développer capacité à raisonnement na compréhension. Et méthode d'approche wana eza appliquée depuis 2010. Au moni indépendance et connaissance ici que kouta. To créer ba jeune baza na capacité à raisonner, hein, na ko comprendre, pas ko réciter na ko mémoriser. Au moni différence. Et tout ce to proposer ba réforme wana mais seulement to kanisi que na ndenge pouvoir en place ezali bakotia bako tourner le projecteur, c'est ça. Parce que devenir en Boka Nabiso en tant que nation, na concert, il y a pays mosusu, ils ont dépendre de la qualité à bateau bazo formé. Ceux qui ont formé bateau yo, bazaka ba perroquet na français moulaï. Mais devant question il y a solution, toza kaka na banque émotionnelle na biso kaka détournement, corruption, na ba antivaleur mosusu. Ndeko sala ke ba konsidina mboka na biso ba bandaka ko souffrir. Cause nango c'est le capital. C'est le capital humain. Quel est le système éducatif pour mettre en place? Mais moi, Namboka Georges Milumbo. Mokola moko ya
expert en éducation. Au lobby, et c'est côté la paix programme na niveau ya maternelle, primaire, secondaire, tout que université. Mais tout que non, on a été le Yamouké, c'est la primaire. Les cambo ya gratuité et enseignement primaire. Au moment que bakisi nombre net voilà 4 millions d'enfants, bakisami malgré par contre ba ko bunda on peut être vendre pensa malam bisika mike bezana mo bakokoso. Au moment que ezali pe moko ya ba piste o que ça a été ba jeune bilenge bana bazala bien formé tant bango nyoso ba ko na kelasi. Biso to sala ki étude wana to sala ki en 2012. Dans ça qui peut consultant na UNICEF. Ndé to trouva ki que plus ou moins 7 millions d'enfants de Bazala qui na en dehors de l'école période de mois. Donc 3 millions estimés dans l'école, na âge école primaire. C'est pour dire que depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, tout a na marge ya progression à 3%. C'est-à-dire que comme réellement na 4 millions. Tant que tout a 55 000 écoles plus ou moins 57 à 58 000 écoles na 58 000 écoles l'État a seulement à 30%. L'église catholique est à 40%. La confession religieuse est à 20%. 10% il y a privé, surtout dans les centres urbains. Biso étude tout ça qui wana na émission en 2010. Diagnostic wana, il fallait ajouter 4000 écoles pour que et ça la plus ou moins 37 000 salles de classe pour que ceux qui bananios wana 3 millions aujourd'hui 4 millions estimés ceux qui bazoui mais sur la gratuité bazwa bisika bakotanga. Omoni esika 4 millions et tangamaki et il faut 3 millions il faut 3 000 écoles 37 000 salles de classe. Bon, aussi longtemps que 37 000 salles de classe est tongamité 3 millions wana soki pour 4 millions tango bazongi ba koti na école nini. C'est pourquoi biso tout le monde qui contexte macroéconomique na biso c'est pas que l'État est capable de construire une école dans une année ou dans 3 ans. C'est pourquoi tu proposes qu'il y ait approche, il y a construction à moindre coût. C'est-à-dire C'est-à-dire, au lieu que l'école coûte 300 000 $, tout cela qui approche l'école salle coûte 1 000 $. C'est-à-dire que neti na Chabunda ou bien Ingende ou bien wapi, l'État aime les populations, batole, clou, biloko oyo ba fabriquer localement te. Maintenant to mobiliser communauté ba beta ba brique ba kata ba planche selon coût ya milliers. Ndé ko sala ke école moko ko tongama na tout au plus 50 000 $. Tozui 6 salles de classe na ba bureau na ba toilette. Mais comme les gens basant la culture à détournement, balingi ko ebisa mokonzi mboka ba solution à la congolaise bongoté. Ils ont budget 300 000, il y a 3 millions. Or, tous a 55 000 écoles. Donc 15% seulement, ils ont l'état bien. Et belé, ils ont sous les manguiers, un dengue tout le monde a école à Mabé. Or, tous a l'Afrique a encore culture communautaire. Il y a les lots qui tout sali l'état et sali dialogue na l'église catholique ou bien na confession religieuse. Même les leaders religieux où il y a ville, par exemple, pasteur Mukuna ou bien Mutombo. Na commune à Kishasa ou bien Bandale, baibisi que pasteur, solo li naie, pesier kilo naie, qui est à l'école Songolo na Bandale ou bien na commune à Kishasa. Bana bazan, bazo fanda na se, nde bandimi na yo a lobby. Pasteur wana culte moko toko bakisa tokokuta baba na salle de classe bakisami. Donc ce qui va adopter qui va approcher te proposer que la stratégie wana les lots du régime oyo tu ngai déjà to compter que babakisi 2000 5000 salles de classe et na ba village imaginé avec volonté à mokonzi mboka au bandé te ce que le gouvernement a appuyé dans sens wana les attarté misali ko salema. Ce n'est pas tard. Le problème, c'est que le président de la République a la volonté. Maintenant, il faut que le discours wana est à la portée par des gens qui comprennent la vision du président. La vision du président et porter ça. Et maintenant, pour les cas d'espèce, pour que la gratuité est réussir bien, pour que 4 millions wana ezonga effectivement nyonso, pour que tous les salle de classe où il y a 100 à 200 élèves, approche la construction à moindre coût avec implication de la communauté. C'est pourquoi on a proposé un dialogue entre les églises et l'État. Très bien. Compte tenu de comment l'État peut école. Au moins, comment on peut utiliser l'église
utilement pour le développement social. Voilà par exemple que gratuité Simba. Les autres aspects, paiement des enseignants, fonctionnement, il y a beaucoup de moyens Oyo, ils ont circulé à travers l'école et même les ETD Oyo, ils ont ça là que il suffit seulement que gouvernance à la faire de lance, Makambeba grève, toko kangoli sauté, Makambeba manque de matériel didactique et autres. Mais on s'appelle quand même tant que est professeur bandimi ko kanana gouvernement pour que bazonge la classe il quand même salio si on peut étudiant bazali ko la tant on so mboka na besoin tant to imamba covid ndenge il biso batant bana ba ko ya classe likolo ba continuer ko vana na banda ko il kamoni zaki parce que yambaki likambo na ndenge ni moni disons tant on a zolo disons problématique ya capital humain c'est très sérieux. Chine soki est envahir l'Afrique et y a na charte et tindinde batu na bango bayebi karo bayebi minéraux bayebi même côté ka Thomson bato bazana expertise bato bazana métier na maboko voilà mais si ko biso tozo former banani au moni dans d'autres pays je prends le cas na université à Veteza la deuxième université en Afrique en termes de qualité ndesikanga naza docteur en économie de l'éducation kuna. Un professeur d'université ne peut pas envier d'être un directeur de cabinet ou un conseiller d'un ministre. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce qui fait que l'enseignant est indépendant et attend à ça la recherche. Et dans la télé, l'autre professeur d'université, la politique, la député, la ministre, et ça pensa ou ils essentiel, c'était ce qui a fait de malade. À cause de la même attente, parce que la recherche est tout le temps belée. Mais tant que nous sommes comme la directeur de cabinet conseiller, lorsque tout le monde doit accepter à faire ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Et batouan ande bazo formé Congolais, le président de la République, le ministre bazo formé batunini. Nde ozomona que bazo formé juste tozo combler batrou. Bazo porter diplôme licencié gradué. Mais ils ne sont que tous des chercheurs d'emploi. Mais quand même, on sait pas là qu'il y a une grève ici, professeur Bazoni dans la classe. Grève ici, c'est très bien. Nous voulons que les pays avancent. Mais il faut qu'on ait une solution et ça pour le développement. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas de décision aux Alaneti, sapeur-pompier et calmer Mouké, mais les problèmes restent. Moi déjà tout ça la réforme il y a disons LMD c'est bien beau et j'apprécie que le gouvernement et lobby est recalé en go. Moi je suis fruit à LMD. J'ai fait LMD dans 20 University. Et tel que moi j'ai appris dans le système LMD. Non, d'aller comme ça sans bibliothèque, sans internet, très sûr pour la recherche. Parce que là l'étudiant n'est pas comme l'étudiant actuel qui va à l'université du matin au soir devant un professeur. Et s'il faut que nous puissions emprunter ce système, c'est-à-dire qu'il faut former des gens, et comme ça permettra que le système s'applique normalement pour l'avenir du capital humain congolais. Mais si Kaboué, tu as tout succédé le capital humain dans le pays, tu as pas congolais, ils ont libanda, na système éducatif à libanda. Bazongi tant ba ko kota na bokozi donc ba détourner nini tokoki ko kota na kati ya éducation ya ba congolais pour que congolais aye ba penza été et sika ba tenga esengeli na servir ne mboka na ngai to assister susu na makambo ba détournement ndenge to yoki yango e pa ite IGF ezalaki nango kala et comme loko ya loko ya sika ndenge ezali ko sala musala pona ko bimisa na poisa ba to noso ba ko détourner nini esengeli ko bakisa na kati ya éducation ya mo congolais. Oui, nous avons l'opportunité actuellement de pays qui veulent révolutionner les choses, qui cherchent l'indépendance de l'Afrique. Bazo invité des consultants tout Mali dans ma pays à Sahel l'Union soana donc pour appuyer bango pour la réforme et la stimulation de la petite enfance. Comment créer la rupture avec ces modes de gestion actuels? Au moment dans le lobby que Moutazo Silsa détournement parce que ça fait partie de sa banque émotionnelle. Les valeurs de la dignité, du respect, de l'exemplarité
ils ont cultivé en na école, même dans la famille. Parce que tout commence dans la famille. Lorsqu'on stimule l'enfant de 0 à 3 ans, et il est accompagné d'une bonne nutrition, on a des perspectives de trouver une bonne génération dans l'avenir. Mais imaginez-vous, entre 0 et 6 ans, il y a un grand vide dans beaucoup d'enfants. Dans nos maisons, il n'y a que la Bible. Et des prières, comme à prier à l'église. Pendant ce temps-là, c'est le temps qu'il faut meubler l'enfant congolais avec la culture congolaise. C'est là que vous trouvez un Chinois, il est chinois. C'est pendant cette période-là, c'est pas vide. Un Rwandais, il est Rwandais pendant cette période-là. Il apprend dans sa langue, il apprend ses valeurs et la discipline communautaire est là-bas. Mais nous, c'est maintenant vide pendant cette période-là. Peut-être l'enfant peut entrer à l'école maternelle, il n'y a que 6% d'enfants congolais qui accèdent à l'école maternelle. Et les autres restent à la maison. Oui, les autres restent à la maison. Ah, c'est la première année primaire. Ah, c'est la première année primaire. La première année primaire, vous trouvez des méthodes où ils ont mémoriser na réciter. Et si tu ne sais pas me mémoriser, la moindre des choses, c'est tricher. Déjà, tricher, c'est une éducation aussi. Au moins, il y a comment image de soi, il y a moi, ils ont bien cultivé. Parce que ceux qui ont récité, ont mémorisé, il faut tricher. Et on évolue comme ça. C'est pourquoi on a la 6e primaire déjà. Et comme on a triché, l'examen d'État, n'en parlons pas. Même le système d'évaluation d'Abisso. Ce mode d'évaluation d'examen d'État, c'est un mode déjà dépassé. Nous avons proposé des réformes sur ça. Depuis 2010. Ça, moi, ça me fait très mal lorsque nous devons former des gens qui ne peuvent pas être sûrs d'eux, qui ne peuvent compter que sur les antivaleurs. Et ça, c'est une éducation. Ça ne laisse pas l'enfant sans rien apprendre. Parce que l'éducation, il y a ce que nous appelons les habitudes acquises indépendamment de quand et de comment. Ces habitudes-là sont très fortes que les ABC qu'on apprend devant un enseignant. Vous comprenez? Et ça, si nous pouvons faire des réformes diffuses. Voilà. Si nous pouvons bien réformer, comme d'autres pays prennent déjà en charge la réforme de la petite enfance en introduisant la stimulation de la petite enfance. À l'école primaire, on introduit les approches que nous avons déjà même expérimentées ici. Je travaille avec la Vision mondiale, nous avons expérimenté ça. Pour que les enfants apprennent à raisonner et à réfléchir, pas mémoriser et réciter. Vous voyez, ce système-là, nous devons créer une rupture maintenant si nous voulons que le Congo puisse exister comme nation, pour que les notions de vol ne soient pas une question qui doivent être relevées seulement par les chefs. Il faut que ça fasse partie des valeurs. Hein? Que quelqu'un se sente lui-même gêné d'être traité de, disons, de détourneurs ou de corruptibles. Ça n'y est plus dans beaucoup de Congolais. Et ça, nous avons proposé des réformes et des approches à l'école primaire. À l'école secondaire, nous avons proposé la réforme sur les contenus des enseignements. Oui, on a fait des réformes sur le plan structurel. Nous avons 7e et 8e. Mais les contenus sur d'autres aspects, qu'est-ce qui s'est fait? Donc peut-être que ça va suivre déjà. Peut-être qu'il y a déjà une étude et aux Salema pour qu'après la réforme structurelle, les études ont été déjà faites. C'est un problème du capital humain. Si vous voyez les Congo, les experts en réforme des programmes scolaires, ils ne peuvent pas être plus de 2 ou 3 au Congo. Mais ils ne sont même pas dans les ministères de l'EPST. Vous pensez? Beaucoup sont des autodidactes. C'est bien beau. Mais nous devons fédérer les compétences. Parce que c'est le Congo. Mais au ministère, nous avons des experts aussi. Bon, moi j'ai l'avantage, depuis que je suis rentré au pays, je ne travaille qu'avec ce ministère. Un pays qui perd aussi le temps dans la marche vers les réformes. Donc, il faut la stimulation de la petite enfance, depuis la famille, réforme du contenu des programmes maternels, secondaires, et les approches pédagogiques, et au secondaire, la réforme des contenus. À l'université, avec LMD, nous avons l'avantage de connaître les LMD, et nous pouvons proposer les vraies filières qui peuvent former un capital humain compétitif, où nous pouvons aussi vendre notre capital humain, comme les Chinois, nous connaissons une évasion du capital humain étranger ici en grand nombre. Nous pouvons aussi
les faire aux autres. Merci beaucoup, mon amboka Georges Milumbu. Je crois que tu l'as dit, on a beaucoup bignonso, ndeko balandi, on a beaucoup bignonso. Tu as la possibilité, il y a créer capital humain pour la République démocratique du Congo. Le capital humain, il a la vision que bande moko zamboka ndenge alingete ba milliardaire bazala ba millionnaire congolais bazala et singeli ba créer ba emploi misala et landa ezali penza posa ya ba konzi na yango et singeli pe koyeba ete bay oyo ba kotiama na ba misala et singeli baye ba pe musala et singeli baye kola mais baye kola na système éducatif oyo e kotombola Congo tala tina nini mwana mboka Georges Milumbu aza ko beta c'était pour na etali ba réforme ya ba contenu ya ezali na ba programme scolaire tout ba programme oyo ezali ko teyama na bitelo ya likolo to pe ba université totondi botoni mwana mboka Georges Milumbu na bandi te to konzo susu mbala sima poto ko ba na masolo na biso yo zali ndenge na lobaki moko ya ba expert en éducation na mboka na biso RDC ozupe ngolu ya kosala na ba organismes internationaux oyekolo mingi makambo etali éducation. Merci beaucoup, merci surtout na balandi. Merci biso na bino tokutani na numéro ya sika ya Congo na biso. La biso esengeli toswana yango soin kotika ndeko swana ekobunda kowelawela esana tina te sambe wa bolingo tofukameli yo totie elikya okosala mpona Kongo tokotala lipande ya molimo epai ya satana